Aïe au Sangolais que l'obi n'a voté à Ponzinangaï. N'engé na ye awa na yana kati ya mabele na biso ya mobele. Place ba invité ki ngai bande ko na biso oyo bazana mobele babaki na ya ko Sangolais awa yango ne alakisi bolingo oyo naza nango na bango nalakisi attachement na ngai na bana nyonso ya mobele bana nyonso ya limete en général bana nyonso ya mowamba nasengi na baoyo nanu basangole te baya kosangole mbangu basala effort pour que baya mpe lokola ngai baremplir devoir bana ya vision parti nyonso na bana ya force du progrès nyonso na bana nyonso tu ya UDPS en général peuple congolais mobimba message eza moko tosangole pour que topesa makasi na Fati Beton aza na besoin ya ki azwa majorité parlementaire pour que asala nango musala makambo kosala ebele mais tozwaki mwa difficulté parce que toza na majorité te. D'abord carte eko servir biso net identité et puis tolobi ke élection ezali baoyo bakanisi ke dialogue ezali président salobaki ta ya ba dialogue eza irrévolu toza awa na moment oyo tozo préparer élection yango tolobi na congolais moko na moko place azali kidi bate kolala te kokanisa te ke tokobondela bato te tokosala élection. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.
Checo Beya Libanga 2023, objectif Moko. Objectif Moko Fati président 2023. Rien à dire. Son Excellence! Sont disposés pour vous accueillir les honneurs de cet après-midi. Devant vous, c'est l'apprécié, Wemba, Doko, Ndoma, soyez le bienvenu.
Non, je crois que d'abord remplir des devoirs civiques pour s'enrôler. Voilà pourquoi en tant que citoyen congolais, naïe pour s'enrôler pour que l'OBI n'a voté à Ponzinangaï. Ndenge na ye awa na kati ya mabele na biso ya mobele kasi bainvitaki ngai bandeko na biso oyo baza na mobele balobaki na ya kosangole awa yango nde nalakisi bolingo oyo naza nango na bango nalakisi attachement na ngai na bana nyonso ya mobele bana nyonso ya limete en général bana nyonso ya mowamba. En tout cas, nasengi na ba oyo nanu basangole te baya kosangole mbangu basa l'effort pour que baya pe lokola ngai ba remplir devoir. Bon, on a pas la Vision TV et Vision Fati pour le bien na bango nini pona ko ya kosangole. Non, je crois bana ya Vision Fati nyonso na bana ya force du progrès nyonso na bana nyonso tu ya IDPS. En général, le peuple congolais mobimba, message des amoko, tout s'enrouler pour que tout pesa makasi na Fati Beton. Fati Beton, Azan a besoin, il y a que Azwa, majorité parlementaire, pour que Asala na Moussala. Makamoko Sala est belé, mais nous avons moins de difficulté parce que nous avons la majorité. L'objet, nous avons négligé le problème de la majorité. Nous avons compté la caca, il faut tous la présidence de la République. Mais nous devons comprendre que la présidence de la République, il y a un moko et Koukoukaté. Il faut au moins accompagner le président Fati dans la majorité. Est-ce que vous pouvez lancer un message pour la bateau quitter la processus? Non, je crois que Batounon, surtout en tant que Congolais, d'abord, car tu es servir notre identité. Et puis, nous avons dit que l'élection est allée. Bakanisi que dialogue est allé. Le président Salobaki, le dialogue est révolu. Nous avons, dans le moment où nous avons préparé l'élection, il y a un Congolais qui place à Zali. Qui dit baté, kolala te, kokanisa te ke tokobondela batute, tokosala élection. Ba oyo balingi koya na élection parce que ça démocratie et ça liberté. Je crois que nous avons la République démocratique du Congo. Place au wapi liberté ya mutu surtout ezali garantie. Yango tolobi ba oyo balingi ko voter, ba oyo balingi ko s'enrôler bakeni. Ba oyo baboyi. Je crois que Bissope Tosalaka Lolendo, en 2006, RDC et s'arrêta Kate. Mboka était le Makate, Moïpe était le Makate, Boutoupe était le Makate. Voilà pourquoi tu es ici, Bango, Bango Nyoso, O, va douter, Baké de vous s'enrôler, ok, token d'élection, Yamalam.
Président Tshisekedi, pouvoir en place, il y a Seriwana, il y a Joseph Kabila, Toutaki na Bango San City, Tokomi na fait la transition, il fallait pas organiser l'élection, Bango Baboyaki, mais la carte, il y a Bakoro Toyokanaki, Soki Tokomi na terme, il y a transition, il y a 3 ans. Il fallait ajouter 6 mois ou bien une année. La raison moko ezali na organisation ya l'élection. Mais ndeko Kabila bayokaki te, baorganizaki, bayibaki 6 mois oyo wana bayibaki yango koyiba sans accord ya bakongolais. Voilà pourquoi na koyiba bayibaki wana nde omoni biso bajene tobimaki libanda ndenge balobaka tokendaki tobimaki tosalaki marche sake parti politique na biso sake leader na biso sake IDPS eloba tobimaki na balabala mpona koboya prolongation wana ya une année. Après koboya yango nde président Tshisekedi a félicitaka na sortie médiatique na ye abimaki alobi je félicite la force du progrès. Bino bozali directeur ya campagne ya Fati Beton. Abanda kuna bino il faut ko panza sango malamu ya Fati Beton. Boyebisa bato makambo nyonso Fati Beton asala boyebi yango te. Boyebi bolamu ya Fati. Bolamu ya Fati alingi Congo na ba Congolais. Makoki nde eza te mazobunda. Toyebi ke makambo ekosila. Boye te. Bon. Ngai nalingi nakende. Naza mpe mutu. Mpona tembo. Mais nalingi discipline. Je crois que nalingaki na tester bino totala ndenge tokotambola. Parce qu'il fallait quand même natala esprit bozanango. Est-ce que tokobunda? Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.